ngana édikaka batu nyonso ngana za éducateur à masse ngana za ni polémique ni quoi que ce soit soko yokinga ozui vie donc ngana pesa na otanga te soko yokinga o un avantage. You want Stanky Bangy World Champs-Élysées ma supporter Bagangi Ebemba Libana na bingana zaka na ba sentiment pour la te donc o sauter. Est-ce que ambassadeur des États-Unis soka na Congo ata sali 20 ya bilingala ba foute na Congo ba foute ka état ngolo bani na vivaka na oya tindanga na sala maye o pa ya chef spirituel asala na ma o ya libi oya péché ta bambeli ba libanga alba no vérité peu belle ba ke potia ko lamsa na pongi alala ki aujourd'hui tu vas voyager. Maman non là-bas c'est trop froid. Moutabou ko sali na poto. Faut ba poto ya cascade kati bena makolo makoti Maroc. Ota le baina boîte maman na kufi anake. Ate mutu. Otaka ne dia te zote Moutabou ko mi poto yo. Give with it is if alado mala with it is chop the world. Mason number 1 mason flashering coup de cavalange. Stand WW champion. Misopotamie. Flashering World fortifié volontaire par-dessus la 3e corde. Ba supporter Bagangi. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi Aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo au consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey Kania! Tout le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés, scotchés sur Congo Victoria à travers votre émission Micro Libre avec Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Le plaisir est partagé, très chers téléspectateurs. Encore une fois, les lots, donc après retourner à Kinshasa, on a un déplacement, on a dit non. Aux on a un Pasteur John, donc Toli a peut-être mais par rapport à Makambo ya le baka et belé ba se kakamena quatre on doit pas leçon. Maintenant comme on doit position ligne à vivre à travers Makambo le Pasteur John Azako lobela biso. Voilà ba question de belé na actualité tout na retourner kaka. Voilà, merci beaucoup à Gisol qui est derrière cette caméra. Merci à notre boss JB Koumalou et aussi merci la Bible doit s'abonner tango bo Emma bo partager ka bolinga biso. Voilà dadi ma Bible depuis Paris et femme depuis Paris et puis Ado Senga depuis la Suisse. Donc Gisoloy fungolanga vraiment ba molanga na Pasteur John te mekapi na gosola na et ça m'a plaisir. Pasteur bonjour. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Très bien. Kutana Dieu bon vraiment. Kozonga na Kinshasa ngala zala quitté directement tellement ba monsieur Belé. Ba cause ya kozonga no oloba kango déjà na ba télévision. Mais mutu moko ba poser nga question binanga tout le Pasteur John et lo ni motiva kaye na ba maté ya ne oya loba azalaka toujours pour yada mobile mais azalaka toujours pour ya côté ya basi pourquoi. C'est comme si na mamate ya no o antithérapie moi si akoma moi ba ke no ngape na za boye mobile ko sakala ngate boye na boye mais kape ko expliquer sur ba to subir va comprendre. Bon na lo ba boye pour moi si aza être moko faible azaka na puite ya mukile côté la moi si mingi kiena bamboka libanda mi omona ba pesa moi si mingi va valeur balinga pesa bango valeur pour moi si soka azate mukile ko marché te n'était sans comprendre. Basi bazwa charge moko ya munene ya kopousa mukile kende sa koyeba soko poti mwana bakola kami kota nani ya mwasi wenze po binona mobalolia mwasi omona koteki mobali atena soso mobimba pesi elambela mobali atalambi soso ezaka na esenga koliango makasi te koleka mwasi atalambi ndunde bela te sa musuni mais ezaka na goût différent na elambela soso mobali. Ah bon? Oh. C'est biso vérité. Voilà. Place au mwasi aza kimezaraka makasi. Et kabolelia mwasi na ndaku mutu to santarake totonda te bakaboli bien. Et l'embele mobile est un peu différent. Nazo mona makamamke. Kokola mwana koli pa tata na koli pa mama, o mona ka éducation ko ta mama ezaka moi différent na koli papa ya papa.
Moi, on a papa, c'est quoi moi, on a fait Moussala Soda avant l'air. Oui. J'ai vu une stratégie, moi, qui zonga giga. Oui, même na banyama, na kanse que soki banyama bauti bandolo tambola pe na papa. Même côté banyama landaka côté ya maman. Oui. Ngana kamwa. Au moins na que maman soka beti mwana zole na komba maman mais maman beti azole la kangi maman ka komba ya maman. Poto tanga papa te. Foyeba. Mwana ta botami sa tata soko beti azole la tanga komba maman. Pourquoi lobi boy yoka? Mukili ezana makambo mususu etiama libela toye kokuta ngwe toyebi sabayebisa biso ndenge nzambe asalela ezala yape na makambo mususu yo moko fo luke te ya yo pokoma na mayele otire leçon eza pe na kobeba mususu yo ozwi yango pa bato kanisaki bapesi yo vrai conseil nzoko nde batindiki yo na libulu nazoyeba no vérité famille na yo bakolinga yo nzela na ozokende kobongela nzoka nzambe atiango ya tengu bango bamoni yango mabe ondire kopesa yo pasi bapekisi yo me nzoka babikisi yo me mpo batiki yo na danger yoka banzela ezana mutu mususu ko bongana na misu feza la nzela licho bozo selena na technologie ya classe na nzela voyage poto me yake bangutuka bangamanjo kotanga na bekola mabonga tsako landia na loyenge ne bande ndenge palmarès zoke na manka ocholi yo njoka ndo bebisi mapamboli na yo na nzela kwa teke koma nango mutu tango rotala makambolo baka nene bandelo komelo singa na kingo mopusa na pembeni ke bana vie so yo kinga na piaka ba périmètre tambola na ville la camion te outi magasin mais contrôlera mingi frein pour ça yango na ngomba wana danger contrôlera maloba volo bana bata to moni etina te na tiko elemba venir mulili oyebi nini nza mabombi mana ete yo tale na tricot pour na condition fina conjoncture passe mais makambe batami na 2027 to ko bima pa na ye okoyeba te yango moni ko landa ka batu te na loyenga batamukili lokola tanga na pese confiance akotanga pe azana français mazwi musala malonga te ko critiquer pays yokanga mutu musoko mona ye manka tina te kombo na moku tebo komate moko kama na makambe tali courage a vie bakinela ye siko mutu apia ko atanga tina na forme ndako nezaka na fufa bombardak asala ka wa oro biso teleke na courage na français mais tozo mona pays kaka ezo mona ngwese esengo ye batru OK vrai pourquoi ta balamba raté soka boko kende seka kutaka bonisi na ndako bakolo ndako bayebi te. Oh, il y a solo basta. Voilà donc qu'on continue. On se comprend makambo na solo bawana. Donc soko yoki nazo fungola yo ba makambo nezo kende base ndo moni makambo zo kende wana. Sikoyo mondo tozali koya mukili ya te po batindo na mukili. Yo moko chekaka yo est-ce que ngana ba 65 ba ko bomba ngana nani? Eloko esangi baya yebele na yebela ka dia lelo bino basi bwana privilège moi cha ko tanga te zo ba ileta zaka ndumba bo seke na condition ndenga ko la kamenzamba bombele libala lokumu ko leka basi ya vierge na ba 2027 ndimanga ko bonga ya moi ça tiko tak na ko banda vie sans moi si saba nani ka ba camarade baza ba moninga na keso mba TV mbetu mpa maintenant on choka lito ina tongo to komi 17 heures zuze miba ko mi bobi manangina ko na komba ngape na bia masa to tikela mer ndako ne parce que akomba mais to zeba ke ndako te somba ma yekuta zala te abotele ngonde ndenge ni donc moi ça a toujours ba privilège na yebisi yo piste carré voilà siko yo mobile ko beta tolo na ndako ndenge ni yo moni mobile benga masaka leader yo moni soko so moni mobile so tanga ka ba bomengo ba yana batata mwasi goyi non c'est pas la vérité. Vrai mobile ya kola randa comme na l'air moko pumbaka sa puis. Yo moni bana msu 17 à sa kiminda. Voyou te ya katelfi corner. Ebi ke na ke banda déjà ce que yindi famille ça no ba kufite ba kozanga puis. Ce que simi na voler sur na ide ba bango. Wana c'est moi 17 ans bet abi parce que ben na kokima na ndako na kozwa lobby. Te nazolo ba ko to salama ndenge moko meto za ben tissu différent. Yana mutu msa ndaka bomengo mazo santiki bomengo ndako esimbi ete. Motem mezo chauffer avant dire que mezo pelé na motem. Ya na mutu musipa ko na famille a bien ba pesa ba pisa ke ne ba poto atanga mais mabe. So ba pisa $200 drink. Ba pesa 500 drink. Ba pesa $1000 drink. Ba tindele mutu ka sa taxi ateki. Parce que mutu aboye. So ko na mutu azana ba 20 ans. Oh ya sa katelfi corner et pas na ba bien mais akimi ke bata na Brazza na Angola na kwa mutu na Yombi na wapi. Tango so mone yango moni keba miseko sa ote batutu ba matali ko la mituka ba otana ba famille pauvreté
akate la vie corner lingi bo menga ata nanu yemo kwa cheke abimisela ye nini OK ça c'est la vérité et na mutu musoko kabele soso soka lambi ko mona ngo goûter malgré tout eza soso po ba piakiye et na mutu musoko lia ndaka ndunda mai mais ozochola mais ozo sentir que na lia ngo na sengo tika na lala bien lala pa bande ko ta ba peso mbeto lokum maloba baloba kaka o mandola magana tongo nzoto koko ya kokonda kendo futa ne siko zola ne toko semba tange bandi odindi soko bimisaka mbongo aposhi na yo okonimba na mbula matanga ba koloba melaka valium. Ça c'est vrai, voilà ma tête à péter. Je dis ça yo schéma. Soko yo ki ba technologie yo base avancée. Ya moninga bar poto nana kolengi sanga. C'est pas ça tout le bac non OK ko voyager pe na Ukraine parce que OK nous tout monde qui ndekono lité ya kanda tchola ka bingala OK ne poto ya ba France ba Suisse Ukraine on dit maïle mso que ndozo kuno yesko ko bimisango aba réalité au vivre kuna te nga omoni soko zolo ba bongo zoko tse ba polémique na bango pamba nga na edikaka batu nyonso nga na za éducateur à masse nga na za ni polémique ni quoi que ce soit soko yokinga ozui vie donc nga na pesa na otanga te soko yokinga o un avantage na espoir na biso makambo mike ozotanga na wiko kotsa bango na ba polémique te po eza nango baza bato tamsu ba vendre pe ba landinga ba tirer sur les so merci yango moni kozala mama malamu esa ko boti bana te so ozana aja mama ozana bana na bandeko lambaka fufu kaboela bango so très bien po ba yo kanisa ba ko sauver nzoka bango te ko tia kate ne ba ko bongselo vie yango moni ngasa ko la mama na biteke na beti tolo na sala ka paro pesa melanga donc bango nyonso mona kazala nani ngana zaka 0 bino ba 1 à 9 ndebo zaka lokumu po ba contrat bino mingi na classe or ngaso bo bendi bo moninga pamba erbo kendo senga ba copie na bino pe vimba so bo boyinga bo zana valeur te o so mona mtasengi 1 pesa nga 100 pesa nga 1000 ben ache ba nini na sima 0 bimi pamba ye moko tango ko senga fo chena sima pesa chiffre na oki kilo ke banga na za 0 yinanga me batelanga po ko kende fo changa na si pona komiso kilo ndo moni makambo za wana moment na ya voyage eloni oyo sepela ki nango kuna na mboka ozalaki par rapport na Kinshasa ma comparaison mo betango kité na mboka na makambo yo zanga na mboka langa eloni yo mona vraiment poto eza différent en Afrique Ukraine batu baso comprendre te modèle batonga Ukraine partout kokama na mba mutu ota France abi o poto lokolo ba 1980 ba mona mutu mwindu ba benge bakanga photo bazo kamwa ba mona mundaso bakina mona mutu mwindu kana filme na TV na ba information mais comment na bo rare o na tambola ba 2 jours mona mutu mwindu te talaka mboko baso moni mutu mwindu ata Nigérien il faut de faut pese mbote c'est fait baza ba noir rare bazo ba tronkonda kuta kuna so to tambola bengi bakanga photo ngande bazo boya bakanti lokola na mélanger meti bano kanga mona so bakanga bengi ngome bokoko apena ngama ba boy oyo te ye to senga to kanga ne photo pourquoi ba noir ba rare vrai poto mabe a poto wana po yana mbongo penza malonga to kwa ba France na ba Belgique yango kemba ki ozongina ko kemba na ndenge nini ngana kembi te na defi mutu te na lie biloko kutu na batu ba na poto bazo kamwanga koma oyezo lia boy ngana leming ba McDo ba KFC ça coûte na biso vérité na olia biloko moko ba so mana ba kilo ba $5 ba $10 imagine ta mutu ko langa munde ba mindele kokote jeune garçon mundele ba 26 ans fille moko ba 19 ba yi banga na magasin ba yiba kenao mundela yibi mundela biloko ngana sombi mundela yibi ngana magasin c'est que monique muto yo merci na somba saucisson moko ba gumba ba munena valeur ba $5 po ngana na poto ya yebiso na lo banzambe témoin na zakina batu na ndo mela su ba mapa tite ba gâteau na que mona ba charcuterie na ba publicité te o ayebinga depuis awa na liaka lokola na liaka lokola lix neti mapasa ba biloko moko singa talaka na lobaka mingi na TV na ba gu na lobaka nanga mais kolé nanga la pe miliki trop na manzanza kutu ya miliki ya teke na lingaki na jima manzanza miliki nda mikolo yo na préciser bino bien po na leki na ba kwata te ba 9 ma miliki ba ngbongi oyo donc ya ba yo pe na somba ngo sona na bonus na poche sa bonus na soma miliki ya DC kangi kota lipa yo po même à lobo kune kota ba stock na pe so ba schéma et puis ko la ngane na me na ba gâteau te po kala te na kokwe na kozongela ba futi nanga na zo pe so schéma okana biso ke vie profiter na kendaki poto ya kotala poto na zonga pona 3 mois tant na komi na mona elenga poto na makama poto ba singa tikala na sema ka mututu tokende ti ba
o to katsa Pologne to kende tiba po to kangama na Pologne Hongrie Bulgarie ba wapi tout hein après ka Pologne be Belgique on comprend de poto bis na parking wapenda Kiev Paris Kiev Bruxelles Kiev Zurich na lobi na bis poto ko tambola ngo partout na bis na métro poto kende te poani te ko yoka ela ndo muko romanga to komi boy ana chaîne pour yaka na Suède wa mali na kutaki na poto omoni ponanga poto eza déjà poto pona comment que na poto mais na bete que poto na za eza na mbongo efuta ka muke par rapport à Belgique na ba ya Hollande ta benga na bagité na comme na poto ponde ba tongela na moni extraordinaire mais tout on a peine ko idée si mana me kotikala tant on meke simite to meke simbite na obeta kalkiton na kotika elani nazo idée kotikala tie so batan lo na mukanda ngesa dia na passeport so na zongi Afrique ba moni ngada na utaki poto tano kosenga suba ko boya te lokwa pe copie na ngalo kwa bino boye copie na ngebi ebimi kuna na zeko sala keba ba jeunesse ba sagite pour place to ça ba congolais ba mukie talaka na okende tina ba car na voyager na tamboli bisika na bino ebele benga bino na moni pasteur John ngabi oya solo kanga photo bino mona kanga ni photo ezate donc ina tamboli na kene peke na visiter poto et puis na poto ko iskam tellement na komaki na notama na ba taxi ba bisa hermo na bi tete ba bisi na makolo notama na talaka climat poto na ngesa na bisio so lingo umela fa na poto mais poto eza lipamboli te soki pa ne besa mité et belle ba na poto ba souffrir et belle ba na poto beti ba 20 ba c'est bon ba somba banda ko mekuna au moins na balabala ba détourner na mwasi soki nini musala toto akota na via loyenge mingi ba na poto ebiti na kendela poto te atikaka yenga lokwa mwana muke asa na document la kabela ke mbongo na batu misu na quartier okana kisasa or toza ko to on a pas no fion moni kola na famille pauvre aux entraînements vie pour comme méchant ça c'est vrai alba no vérité peut belle ba ke poto ko lamsa na pongi alala ki aujourd'hui tu vas voyager. Maman non là-bas c'est trop froid. Mutabu ya kosala na poto. Faut ba poto ya cascade okati pena makolo makoti Maroc. Otale baina boîte maman na kufi anake. Ate mutu. Otaka ne diate zote Mutabu so komi poto yo. Marco Loco. Umela. Na biso ba vérité. Ndimanga wande ba challenger. Ngape na zaki na état wana. Maintenant na commune ko tela ko déjà nzamba sali bia fungolinga Grèce na peyo pasi ezama fungolinga motema. Pona Congo na ya moninga na longola soni na kola na kisasa na sakana na kisasa na saba fier na kisasa pe kausanga lokwa liputa na nzete liputa na singa na suka na tambola na kisasa na mona kwa na bima na Chad na telema boye kisasa bunga misu molilo kende pa ya nani ba balabala kisasa nga na kota ba chobo na zaka na référence moko so na moni monima seke kota ndako talaka na kuta ba mbecha ke wapi na otaka antenne monima za wapi wana la boussole pona kende ndako malembe yo mata bangombo kita yo so tamba na nzelo moni kameme ke kufa na garage teno kita tela kameme kama litama yo saka na chance te pona ni na vie yo bolole oyo omi kamola yezebi sayo voilà mutomba banda kola lokota ta sans fraté oli sumate malchance mo pena kena temina nzena fa na santé te ranga yo ndiro froda na mukiliyo na samutana zo miloba o froda yo ato prier okota lola te o froda pour difficulté les cas. Na biso la vérité vie. Au moins ni batu na vie tika les cas. Ndimanga. Muta oso tambola ka potondi salibu mo kendo lala. Ya ko luka bongate. Na otamba yenga ngana kutana ka mutu na ibi pona to na tonda. Est-ce que otondela wapi? Bande kopi amanka oyo. Yana bande musoke tale bo kote kana lopango mbanga muta ko tala ndenga tale la yo sendike ye. O adama kite lobi. Donc 500 nga kutako piyenga oma dege na kwena mutambu ozumi beta oso beti bakumuka biske sokyo pota okotaka ye na selerere tala mwana na mukana kapa noko bichikui yo noko bichikui Noma mama na suki. Nakomba eseki ba desa ya mobimba so na beta karisho na pesi euro 17h30. Ko so makoti ndako nakuta mapa mako kwesi esili. Na ndako pe balambite. Na baby. Yoranga motema mano elemba kende. Ozokali. Yepeka bichikui. Yoga ba noko na yote. Na bimisa ngona motema kilo. Opesa kaka. Na bika na baka adema pana sukali. Kaka. Non opese bwanga kina kamole na mukongo nanu. Okoli hein.
Moi on t'a passé wangaka. Oh mboka tala. C'est qui? Voilà, oui, donc deux fois dans le bac on déjà l'annonce nanga, toyoka pasteur John, toza koseka mais tozwa vraiment maele. Le lobe te moni mamate notaire jeune courageux tout ça. Clause qui fait mal à n'entend, plastique qui fait mal à zontoria. 6x6 mentora zixtikoftir et des sauts caprice son gen et les sauts qu'on attend. One, two. Il n'y en a pas trois, simplement deux. Give away it is if I do mal with it is chop the world. Maçon, number one maçon, flashering coup d'avalanche, stand the WWE champion. Misopotamie, flashering world fortifié volontaire, par-dessus la troisième corde. Bah, supporter Bagangi. Quand fait des mondes, you are the stand the one ball, n'est-ce pas dit du chat York, si compagnarites. Donc il a alias Malatomino Valadota, Angel you Vara donner esprit qui capri songe, extraterrestre qui stylé test suivi, l'équivalent anglais sondable, n'est-ce pas dit chocoleli tenze ou ambotan. Ne voilà de maçon mystère pas très croix, Sclanders close knife. To moni de collapse mo jeune ba benge prêtre Congo. Aye na slogan na moko ba supporter ba gangi. Na mo ba tout bazo ko luka e. Mais la télé pe pasteur John pe bakamba bana le bana kala mais to mo tam ko monter non. Moi boss mo pas soutenir ye. Libaba ngo la nuka ti siko bendeni. Ngaza nga libaba nga na tiaka droiture. Nga boss ni nyoko ya po déjà na tala ba boss. Na lobi merci koloba ndenge unité. Le kumu na esuka na place le kumu nezali. Nga naza o naza. Nga ko zala kike se soit pa nga limbisa na bien loko te po aza muta mukili na binga na zaka na ba sentiment pour la te donc sauter est-ce que ambassadeur des États-Unis soka na Congo ta sali 20 ya bilingala ba fouter na Congo ba fouter ka état ngolo bani na vivara na oya tindanga na sala na emi mandisité depuis na te akutu na senga mabonza te bona ko senga nani ana ke poto na pesi ngamba na ke ni poto ngamo na mi kesi poto kana musalo yoye na ke parce faut na bi moi si tene babaki moi si ta bengi moi si na bengi sanga tata mukolo ko langa masa benganga na bana ba vérité ke bana muto atambola ka malemba lokutanga mboma masangu bokomone pete menzo ka tondi sakasaki so yo kinga oyoki makana bisayo vie ogoza na ba camion ba lokumu bazo mono ya danger mais na vérité aux mal à l'aise mutumso mane makolo ale kaza tina tenzo kaza lupango acha ba locataire au moins tata mo bena ba $20 na maboko mais ozo seke na balabala que nota la charge na eleki a remorque mutumso au moins azana ba mbongo ebelo kume que nota l'engagement bana ka misato akokate kaka yo moningana ngira ba prestige to li apete ba tutu ba yoka au moins ndeba kana makamna o ba kena kinga osaki wapi o ba keke ngakati ba kinga kati boya ngo bandaka na ebisi yo nanzaka mutaba sentiment te na yebi ngana za na miso koma nanga pepele meko tombola 10 sacs ya ciment au koisa na fungolo vérité ni flatterie ya mona za posa gauche droite te na ngira pe muta corrompre ngate na ngira sentiment na moko ti na ndenge bandimo to zalaka o passa ezana batu misusu kutu moi pas de faiblesse na meko poata moni na oka boye asalinga ma geste monga komi minene na taka de yango or nga muta fier pa na ngesimba kate oui mo za fier nga na fier te so na fier mendo to kutana na ndengo monelinga te mututo yebinga ngana kokutana nani na tongo na poko muda nga simple na batutu na fandi na lingi viwa na kolo mukila sikola ba ko lima kolo lokumu ne changea so mani mutasaka mapeka abongate comment ba lobaki yo changea ka tendengo tikala za lokwa président Obama à côté na présidence des États-Unis azu ba guerre de corps lokumu nyonso ko lika ba ange à part ba ange Obama za président des États-Unis lokumu na za sécurité monde tiens mais à côté na kilo wana bima na kilo wana comment mbonge changer c'était lokwa ba sasa kokola na dimi azo mbonga mukeli bumevi evimbi akoma pasa ba fotaka tana saka mwana muke o biso to zakabe muke mkazo simba libumu obongi na mbongo te comment président Mindelo mone boss mais na tonga zoki macross est-ce que Bill Gates asaka munene Michael Jackson na sala ba succès makasi ne bela mbonga kufa libumu evimba ndenga kolela ndenga akufeli bino ba santo boyaka nango toko zaki muke oyo bangba o zokango wa lokola accordéon tikela basi makambo wana yo loboza la ndenge soko bota mabongo po ba bude baza bude na bina portugais batamine ne baza exemple so tali président na biso ade amuta kola kan nzoto mine azapone ni santé na ye est-ce que ebele soko tali bango kala azaka na dimi mwambanga muke aye munene pani
akolaki na passe muta bonga ta zolo bataleka lokwa bolole ke bolole tele kwa ka ke muta passe yoyo kala te kutu est-ce que muta boye avant de passer conseil ako cholo non ndeni afa kabelo 100 francs domene vite qu'il y a batona tout balingi minene ava pesa yo face ali kamoko boye nabo bazaka soka zo bela leki na TV na kokufa botikanga bo misambwisa orobo pe confiance na kolo muki mais on eza aide net ntindeko na so ya ndimo c'est aide papa la biso soka sali bongo na mwi mabete o ya sala na carrière muki azwaka chela wapi basta eko possible na ba dépense mama tabakuta leka mutu na kobomba bongo yo mutu tabatanga aliaka matiti aliaka ebele tofinga ke lokoso tala tabana iner matiti exactement zotafuna muno oya réserve zo remplacer na tongo ma konda zaka mayele eleli akoi soka ale babetele mabo soka tonda baluka tele banyama mususu ndoka ndebo bolole tanga zaka na nzala kolela wapi otelenga na yo eleli akoi zana eleli ataba liaka bomba na kosote vie ebele ba ebitala na personne na transmettre ba vérité soko za mutabila ndala ndoko si la valeur na mona mutana mbongo melokumu ba pesa su valeur te so bika mutambongo avantire wana ndumba wana bimana bana mike tala boyena bo lokumu esila mais na mona batata o bazanga mbongo famille tina tala na kikuku mais na quartier mutu to pesa tata ngo respect papa na tika bana mike ta bazo beta bale so kotina lopango bazo tina papa binaza ba pe na mbwate kilo atata bolola zanga mbongo pesa ndaku kilo uti wapi pesa dignité na vie kufa honneur koza mandia na vite likola bozangi robima zoba même nzamba ko disqualifier avant donc moni biso va challenger na kwa na famille pauvre na respectera kara vie ba chelanga na ya na terra takate bino bo chabi ba chabi na marque pese to kanga po bien kota te ete so comprendre schéma na ya bi mema ete so comprendre ngana ya bi mema ebi mema omoni ba sero yo balikana ba jeep so moni kota embouteillage garçon moka telemi a tomboli vite kanti muyi ora yeli etali desa isetu yana ba pondo ba mama na bandunda likolo so terminare yenda memaka côté moto ko makate ya komisi na miso bimi pamba côté ketika balobi merci mama na ko double temps ke na bilanga sombi ya komisi ndunda seke momeminda ju lokumu ye ba ko pesa mutu valeur voilà biso ta parmi ba memindunda to yana mukili kopia confesse kana batachaka bité pesa confesse na bato bakanga pour ngone babunda po bien kota te c'est bon pour match ke 0-0 bo polité bo kaboli point na bana makama mike soko yo kinga stratégie botika via prestige botika via ko kabana lokumu botika fo pesa mutu fo belle lo kwa bolole o filmer o tiango la tenda ba réseau mani kam tazo qui ça c'est comment soko dindi ora ba bendo bima na cha selfie na ko na TikTok on a dit soka dindi ko fala lobate mais au filmer mutu makei nan nde Congo yamoni ko sambwa te likolo makama mike tika muto nzamba ko toucher motema sauveyo Elias aki na tango akala ba mvoma bazalaka me korbo mutalie sai comment nzamba pekise ki ba laisser na ba patron wana tika ko ba laisser ba passer lelo bo komi na mendicité bo kabi egisa maboka satana likolo ko sambo na ba buzz pe tika ta base kala banga bakanga Yesu ba ibaka ete na umela na bango na yena ba porte bilamba mo batunaki wapi Yesu mais lelo soka au côté egisa to ebito tala ki o passer na bango yeyo ba sergo tala ba faire comme papa mbesi ya pese ye moko nde ko musicien pour que lo ka confiance boy na place bana nzambe bazayo zoya ba tshako ba garde ko bezo panza ba tondile nde soko zanani tika ba spectacle kono mukila ba sa miracle zo lela ebemba ko seki saleli nan bato beni awa leli seka ko kokate po kufi déjà ou et ou meli soko zo sa campagne so ba kine so ba tuti hôpital ya biloko pesa limbongo toza na souci fufu ngo na tongo te fo babwaka pesa mbongo na biloko fufu o mani na tongo déclarer ba tira ta yo moko le kadiare me kota libumu na makam na oloba est-ce que eso fanda eso kota ko bien très bien bo koti na ba sentiment bo comme si nzambe loko la Paris foot na winner ndeni nzambe tiko te kuna sala ka te rien nga tous les moutons so kende l'église ko kende l'église ko liko bonga te ko ko un échec sambela nzambe nde poko talola bato na mabe osala mingi ko bonga cha mutu na moyi ko tuna ko bonga te sande konzo ndongo ko mata okoyeba te nga kolonga na lesa kanga tina zo nuna na ebinga te na saka nanga meto za mibale na kachanga na eba ke na zo kola so na zi photo ya 2001 na 2021 différent komanga kolonga mabunde zo tetu kanga kolonga to na bine na zo nuna te meza pa na nga oyeba
so yoki challenge oyo ba jinga est-ce que oso comprendre na lobana eloko ezangi bato bateyaka bino sagesse po bozonga na temps koelaka makambo eleki na kilo to komema tala na ofungolo omoni kolo mbongo atalaka sani bakotiela biloko c'est bokosi ngali bima na pesa mbongo mais bisa to piaka mbongo te ata camarade maintenant comme ça na prince ça te pona kuta fufu ici esili wa mo pesi mbongo to participant ndeko yeba omoninga mo pesi mbongo na yana ordre nzamba changa kozanga na ngana ko zo équiper mutu te soka na courage akosukisa na limite ko pesa ngesa ngoma to beti bino mabaku so yokinga akota kana fraude te est-ce que namki la fraude quart de finale avion na komi yoko komango bakanti tala équipe ezanga prime komi demi finale ba binde bali kota va résister basimba couper mudinda me côté makolo jogo biso ba oyo na bité so mbozo ba kitoko mais kozonga no boko sa lupeka église tala on espandimi na yot na biso église tu yango ya YouTube te ya église pena na Kishasa boye ba komi cité de l'Éternel pasteur John église banda chaque qui tono zané na stade po batu koleke belé pe ko za droit dans le quoi ticket stade ticket likolo po tala ka to la peto tsango na manu partout to la peto kanaka landa maloba na ofungola bino ba branche ya pété bo compliqué vie po pesi vie na makamele kibino mutu bokoti comparaison na l'air pesa melioté chaque mutana mukilo kwa fruit soko za manga ngali pela ye e bitabe pai to za ba sukoli mena munoko bagudi différent si très bien parce que oye paka to tondolo bozanga moko te bangai différent mais guma moko oya tondolo ba mama zem oya paka na école luka place oza bateka yo voilà n'habite son abimabe très bien voilà tout continuer na pasteur John et il va plaisir nanga parce que nazanga que moi muke parce que lelo bebino ba chrétien parce que nous d'abord pasteur de chrétien bo lo ba kebro ko sangana ba mission profanité o ba yembela mokili ba jibe ba wera mais lelo na informé aussi koyo nazali congolais ayebi Simon Kimbangu azali mokonzi na biso lelo na ye epai ya chef spirituel asala na nga oyo ya libi aye po apetola ngai naye mpo natika bosoto nyonso ye alongola ngai mpe akomisa ngai ya sika e nazopesa bino merci na accueil ndenge bozeli Kofi Olomide ba yambie na nkamba et puis a la discours devant mi kondu tout oko pesa batu lecture ni par rapport à ça aza mutamukili aza oyo azo représenter Congo na art so Congo ote musu ba yebi biso grâce na bango okoboya ye comment kolo mukili tale aboya kanani ndumba to bomai oya pesha ta bambeli ba libanga hôpital soke boyi bata maladi seke ba docteur bazaya photo hôpital ezangi bakisi grève te église ezana grève te ngaso na moté ya toye na capote 10 ofana kicho yoko pona tokote ya yo atanga na zote ozola kisanga kale so oneza mikumbano tongo mate ko tio mingi okitsa kale so bitena pe na changer so mate na nge simbe te songela kinduma na yo so ko yena kwiti vanda pa so ko vanda ngana kote ya kaka so ko moninga bien au changement tala bozo pesa vi kaka pamba landanga ngamo ka fa bate yanga eso ki combien de temps bible kaka moko changeanga mena l'air nini herba teranga na boya ka bibe sakami bale kana l'air nange kokinza me pas changer nga boyebi kote ya batu bien te masumu ezalo kwa makokota loso soka siki na nzungu balungwa na balutu to bebi saluto bominzu nzungu zoka katika wana lukama isopa na makokoto tikelanga ta 3 heures du temps omona makokoto kolongwa ye moko tango kotinda ta mwana mkeso ka be na misapinyo se koya lokwa liputa à l'aise mabena bino kolobi na tongo olingi réaction na pokwa te nanyo alona na tongo na butu ebimi zela katan na bana makama mike botika ko précipiter ko wela kate yo zanga te ngana za yo te meto za batu mutu mtazana saison na ye na ko apparaître neti na bonga me na kati na zo nyoka makole ko bazo mono mobola me na kati za malamu makam na zo lo beza facile ozo pesa vino faute par rapport à quoi po bacholi yo bocholinga me na zaka nga échanger te nga sekanga na matete so na komi yolo na koyeba azate et alors moi je suis bien na yolo so na ketia masina kingasa oya matete koyeba yeba makam na loba webi mbonga mukia dollar so za nango bachaka na poche boite na jina poche mjina mukie ato tout tena mutu te mukie obe espoir eza ke mbongo eza na pongo na koza mala yo betango na nte mukie obeti ato tena mutu mukie yo azali
Au moins espoir et ça qu'on gagne la discussion. Voilà. Et comme elle a été. Ça c'est très bien dit. Ça c'est très bien dit. Tu veux chuter la biso. Mais ça je peux le baguezalara moi bien. Le culture la biso la musique parce que yo ponara na oté. Tant qu'on répond les questions Kofi aba comprendre que yo pona yo mutu na mutu ata ayembela nani mais aza mutu nzamba kela aza mutu. Okolo ba non nini par rapport le culture na c'est comme kokufa pasteur John. Tolela que makasi makambaso ba combattre tout ça culture zo kufa. Kufa na beti nini? Culture zo kufa à partir ya toza na problème sérieux na Congo. Ata bozaka na posa ko za diplôme batu bazwaka te mwana bina zu diplôme sikabuka na bosa ile fête. So monika ba voisin ta boyebi bango te ba kotaki lobi ba bandi kolela bo nimino musique ya fête. Bo tana kuna bazolela nini? So eza matanga e bembeleza na privilège. Au mona ka te ke bembe ezanga pété mais so ke zoleka soda tele makatela ngo sa sali. Responsable zakazaki mutu akei to pese sali asuka po na valeur ki salaki akei. Mais na remarquer pe le lobi bembe bakatela ngo su salite ba pekisa bango to bibembele ka mingi. Tout wana foyeba. On peut se périmètre carré. Le long na Congo toza na passe moko partout ba bikena est tozo nyokwam. Ceux qui bino bosali ba concert bobeti oui toza na posa Congo ken. Ndeko wana koti concert na poto mama leki na kufaki na est. Akende ka ko bina posa musique Congo me bembe saka pa na bango pe. Bo tsaka makambo. We makambo sa folo ba dozaka. Mutalingi Congo koleka Congola zati. Oh tu ba lo ba revendikaka. Mabe na biso bo piaka soko kangami ne loko moko pesa ngo accès au boy ko mususu. Eloko bo mi Congo. Eloko pesa bo ma Congo. Soko bika français au kobi opposant. Oh, ya solo. Oui. Yebaka français au mona nyoso komi foka yonde bien. Soko bi français to ka ba biso to za biso bien. Ebe ba ebonga to za kuna te. Po ba gros mona bino to yokite. To betaka maboko na sako seka espoir ezakaka. Po masa mona ke na ego simba. Mais nga so yebaka français na anglais au mona mutalibo so ko banda makamba remanyama yo. Maka il faut qu'il quitte, il faut longwa. Faut pas changer remaniement. So on dit anayo pe aller français bandi. To mataka ba desa cette ba taxi français zo to ka sa motif. Kota tanga to yebate ba glome bando bi manaka taxi ka po mana ke mutamalunga yeyo. To tikela bino. Peso ko yakana ba gromo. Baninga bazola nzala bino ba gromo. Yo mo so la ndi gromo distraction. Nga ya nini yango? Nga kusote TV na kunimba. Mais quand parler c'est ali 3 jours misa kotala. Pour fouteli yango pona koma mutu. Yo moninga challenger. So landinga base numéro 1. Ngaba makama mikia. Voilà. Makama na kuta na oso na betelo ko piquer crise. Oh netini. Ebele ya kaka me na bima sain sauf. Pe batu bayeba te. Ngamo na bombelanga seke me ngamo na sana ngamo na yebi pété. Me ngamo na sali yango. Oh, tu comprends là, on te basta. Tu comprends là, on vient te. Sina lobby. Ngamo na bombi seke ngamo na zalanga. Tu comprends te. Po ekende kilote na 4 raccourci. Ngamo na sala commission ya nga na trahir ngame na saka nanga na bombeli batu nzoka ngamo na sali yango. Ouais, là devoir bon comme là so bokanyi ma passe la lobby. Donc il va faut les devoir au APC bino. Makamba pété, ta la pote seke leki na kingo te bongo miku ko lekande ndenge ni. Makamba na loba. Na loba makamba pété penda tala facile à comprendre. Oyebi omoni mutu ngamo konde na zao. Na yeba ke na kolonga partir à mutu. Bakoyane bembe na nga nzoto bamoni kezanga sa mutu bakolelanga likolo. Mingi babaka ezaki yete. Mais ce ka ba na mutu nzoto yete bamoni ka mutu babike yaya ye. Pourquoi bakolelanga mingi sa bamona nzoto pa bike effectivement mutu neza confirmation mutu yeyo. Au mona rateke ko yeba neza kwa mafuta ko pakola. Mafuta ko pakola c'est kali muke ba pakola suna makolo tetike la ka yelo. Est-ce que le ngina makolo ba inani? Bakolo li manka. Po ba mona nga kezanga fona elongi ba mona ngo yango moni mafuta mi tetike la ka nelongi. Akosi? Est-ce que pourquoi tango tika la pour mafuta nelongi c'est makolo azoka susi ke olingi elongi mingi koleka makolo. Yenda moni saka biso ke ba mona ke nzoto ye. Yo ka challenge na oloba. Voilà. Non tiem no makambo a pété. 1 plus 1 égale de soko yebite bongo 10 ko kokande ndenge nini makambo na oloba. Mukili ko chango kakate. Ko nuna ezaka fora yo nangate. Ba bomba mbongo na banki ba kufa 20. Bazanga mbongo ba chola ba koma koko. Soko moni mutanuni atazo priete nzamba ebie ndenga ngaki. E bela ba chena lelo barate mapambo lipo ba choli ba to ba kola sambongo. Bokoi na faux poule. Ozo comparer maman na bino na bato américain. Maman penda ni makambo akala biteke mukili changea. Ataki na Android te. Maman nazo peso conseil zo mona danger na olobo zo boya ye. Tango ya na mwana yindi ale. Mama esimelanga mwana. Or mama kola binde bakanga su. Mama tikala makambe penge bino komi na makambo ya
pamplexe parce que kolia mama sa kola bandi ko lembo zo tikela ke su mwana orofa na pe calme mobali pa kimi okesa su mobulu mususu siko tango ko yima mama na ko kola ozomona teke ozo ke muka na danger biso mo ba africain to lingi mabe komela biso to ko saka baloki biso so ka ki tolia mama ta kola mazanga mbongo nga peso directive comment bobenga ba mama ka bandoki na lero so pekso makambo danger ko bonga te o asa mabe ndimanga mabiso vérité na mona mutu lokola bi français comme pesa confesse bandeka musika po balbaka français aboyi maman abota na passe po ba français te na papa o ba l'excellent temps ba tie mukili mulili na mabe sagesse tambola malembe okoma bien soko welele talio oya froda kata ba betele maboko mutema nete meke na yaki na lokuta gagner na va normal o pianga raison yango biso to lingaka to mérite ka vie pour te côté na challenge excès d'entraînement 90 minutes comme pamba il faut na tia bien appeler tala na mona ba mo kate tellement les cas nzote comme bar poto yo moni ngata le soso kaka 3 misuni di bumekangami aliaka mingi te banzala nde na leka mingi ni michope kita li bumekoma nango bongo na webisa yo ngata la na kiti kwa na olota kwa na ne peda est-ce que ngana ko bela AVC jamais souci aux anambeta le coupe aux anambeta moto aux autres tchaba brique 3 soto lana bandeko na bena ba 3h30 ya bouger tozo quitter le kwa mwambe pa mutuna se tadi kosi soko kufa na leka ndote uti na demi finale zongi na premier poule yo mama mutemaka to kufa bongo be AVC ni okpo isanga yo AVC susi ni okpo isanga isanga susi yo ngaku na lela kakuti mama ngaku tiso mutakufi na lela kasute même c'est kauka na baya tellement taka ngamu kata na kata loko na lela te bongo na lela yo go sakana na mikumba Kongo na lela yo oyaka na ngapo to yaka njela moko. Est-ce que dame ici là on a pas bouché au 20 alors bien ma biso to ko tadam to gagner yo tala émission qui to comme on va devoir arrêter cette émission to comme la na suka mais que suka pona suki ça conseiller no bande ko no ba pasteur par 4e rue comme le on de la kwenda vutuka donc au funda na mo comme le ba pasteur c'est bazo funda na zapo misusu ba ebité secret fo bombango moi sina mobala tabo lingana danger bo monaka mabe so bo kabwani kozala champion le bara mabe amuninga te na miso ba tu po dénigrer ye foger kozala mobali te moko boyi moi si après moni moi sanga na mobala bani ko sa bazu ya ko finga kaye wa mobali mabe po botsa moi no sundola mwana na zokola opesa nikanga lupango mozo chola ko na bebe o ya botina yo moi si musupe azo bazo tambwa na mobala monde ba chola muninga ne pazo seke e azu ndoka nde ba kozong sela peka bongo perer bozo kutana ngo na opesa conseil moni mukili sata za kolo masume makamu mingi sata so comme innocent biso moto sango na volonté je ba no makama miki etala o moninga nzamba pesanga accès anga moko na pona choix avant que tu ya tindanga so na yebi ko calculer mabe ngamo na ko na pool ya mabe sata ko za raison pour tous les masumu yende source nango na te so comprendre pays na ndenge ça kaka esote yanga te makama na kutana ngo ya passe esunga ngate comment ngamo na so kemba 2 jours une semaine mutapie ngate oh si on a eu téléphone nanzala natali muto weda wenda ta na 100 francs ate so même tanga pianga 5000 francs c'est que ya nyongo na kofuta avec intérêt mais tant on a reçu 10 000 francs on reçu mais te na ko mekenge na tamba na kenge po ba ida ngate comment na kokota ka na buzo ba jezo pousse na makamka ko ba bébé après na ko c'est la pays na famille na ba no makameza na Congo akomi na mwasi na bana matela ka ba ndeko ti lelo tela ba ndeko soko comité na suka nzamba se ba ke abimi lokoso po intérêt ko lukanda ko telema. Mais yo, ça qui 10 000 francs, ma seconde barre. 20 000, ma seconde barre. Au bal, mais tu n'as pas la tête. Et belle bazatala. A tcha moi si n'en dorme na barre, fier on dira bonga, mais mineur, faut le 2 000, 3 000, à nous fout à thé. Ah, bah, on va c'est là. On a peine. Moi si na quartier comme yenga, inga rodef, bah, 100 bouissa et partout, comme on 200, 600. Non, ma seconde wanga. Eh, puis bien, na si na fout qui n'en go. T'es ma couquette 400. Au fout qui bien te telle bien à Kaina Ngoza. Mobile, on a pas le patron. Ma bé. Akofana na ndako atini mulanga masanga yemuka zomela mwasi atala kelo ko ba supporter yende jouer na terrain akangi wana so someta so mwasi ana musale zaki compliqué directeur akanelinga mama wana mwasi atala kelo ko supporter na bana yelo ko TV bango batali akomela peti asisi po mwana souci akoka jumulanga pamba achebwe la sike papa sombako koka yoka papa zoba moi je na ko beba 20 mwana oyo
libala ba soko moni kangara bisaka na kobata masoko akia musala simba nzela ki kima faux mobile aza mbrouillé yo yo kanga tala yalima ngamba pété. Voilà, donc merci beaucoup de Komina Souka. Je vais retenir Nini dans passage non parce que ndenge passage na zongi do ba ko zoya na Congo Victoria na Jemima donc boko lembe kuta ko lemba o ba ko retenir papa passage na te nyonso na lobby kanga wa retirer le sol lobby nga na terre lokwa biloka fête na cheba goût différent mutu pona guna na yo bo na lobby kanga ko pesa courage ozonga mais base numéro 1 linga nzambe toso ya lingi mena mukili ye mutako selo par na ote sala par na yo zane kondo sima puisa o mata pati yo ndenge nini comment yo zana ache ba 35 ozo tunaka bata pembeni pona bongana sala nini ozaki aveugle ufungoli misu na campagne yo bolole o ozo tunaka kuta bonga tesuka mikumba ne tele mais pas ta peso fournisseur boko ma dépendre comme kaka yo bande ba za pumbe 8 ba pumba so 8 kotambo la coupe totonda kate mwana ye yebela sakana yo tali koloko ko ifilo ka bande ba bunga basaka su chama patana nzete yo tala nzamba pambona c'est ba tuna o za ba relation déjà na numéro ba ko bengela op ko le ka mwa kala solo te bambote belé na labino na pesi bino bambote bozala bozonga na chaîne na biso Congo Victoria et pas emoko Jemima base en tout cas bo s'abonner massivement to le labino ka to sa groupe amoni staff tu yango kini bopeto banani tout ba to sala ka donc il ba Gaspard ba tanabi staff Eric Manzaka Wumela Nansinga Lula Wumela na Owayo ba bizu ebele ana bi ba bizu ba to ba kansandenga mabete yo pêche mima ba bizu ebele na pese mutu ba ninganga ba bizu ebele et puis na pese mo Eric Manzaka Wumela nzeta mali na bela sans oublier Marco Loco Mobala Blessing bambote ebele le grand champion Autriche boxer tout fait Tyson Nakacha Vienne au Penza na ibna le grand champion base Maman Stéphanie en France Wumela numéro nanga boyebi piste 243 84 75 18 112 vraiment tous ensemble na ibina lo baté na le labino tout fort vraiment base Djembe na limité 15e mairie yango tous les labino tout fort vraiment on est ensemble. Voilà donc merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. C'est avec le pasteur John Toli à Pété. Beaucoup n'engagé mora le baka na ba sagesse. Et ça le quoi batie na ti biloko yo moko pona place ni okozwa. Ya malamu tizwa ya mabeba na kotika. Merci beaucoup na Gisoloy. On laisse ma caméra et aussi merci à notre boss JB Kumaluta. Merci parce que vous avez s'abonner, vous partager, vous aimer émission Oyo ça langa vraiment plaisir. Le boss Yannick Kini à prêtre na Djobour. Ya voilà. Merci beaucoup na comité clair na kata Olol, ma Belgique 2, ma Belgique 4, na Lingablu moi mingi, notre boss JB Kumaluta, Gisolo, merci beaucoup, Moïse le prof, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo, kama masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima ibele. Hey, Yokadia!